Aux kilo on obisinga kilo on bapesa on ba monter et c'est que le suni bapesa ngamba la monter et c'est qui na sala un mois pour na zo kilo ana un mois mbala mo mbanza ngongo tanto zongi mangbe yindi qui moni bill ya ndota la maison mère c'est maison mère ba bimisi ye ka ba tumusu tando ka flamme c'est la zongi ya kotina ka ta voiture yo kana beti yo ko fo beta ba likolo na ye ya ndo linga ngato bundaka na flamme donc ye souci ne daiga yangwana donc c'est flamme beti likolo ngana be fona beta double. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Octobre 1989, 12 octobre 2021, 32 ans aujourd'hui depuis que le grand maître Franco Luambo Makiadi a quitté ces terres de hommes. Nous rendons hommage à cet artiste musicien qui a révolutionné bien sûr, la musique congolaise, qui a fait traverser cette musique plusieurs continents et aujourd'hui on l'appelle toujours très affectueusement grand maître Luambo Makiadi. Pour nous, pour célébrer bien sûr ce jour que nous avons fait une journée de fête pour nous parce que il nous a quittés très jeunes, mais il a laissé une école derrière lui. Beaucoup des artistes musiciens, guitaristes, ont commencé à chanter après lui. Et ça, c'est du Franco Luambo Makiadi. Sur ce plateau de Poutouleux, mesdames, messieurs, on reçoit pour vous aujourd'hui Dieu merci. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça son vrai prénom. Et sorti de la famille, on l'appelait Luxembourg, mais en même temps, c'était aussi Kimbangu. Je dirais Dieu merci, Kimbangu ou Luxembourg. Léo a préféré Dieu merci. Léo a préféré Dieu merci. Léo a préféré Dieu merci. Voilà. Dieu merci, bonjour. Bonjour, papa. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau des Poutouleux. C'est un grand plaisir. On a vu que j'ai beaucoup de respect par rapport à ce que tu fais et beaucoup de considération parce que Bissika Oignon sur les kaki, Otika m'empreinte, c'est ça, c'est qu'on appelle être un professionnel. Mais dans qui d'entrée de jeu, les Tobandi émission, moi, mon message n'a pas tout bas au talayo,
moni le sous qui à film. Ouais, franchement, bonjour et bonsoir. Bonsoir, bonjour. Donc voilà, on peut dire ça. Donc, des gens, Bambote Nabino, tout le dans l'émission Oyo. Donc, ticket émission Oyo, tout ça batou. Donc, mon copie Kobe Talibaku. Mais tout ça, on a juste pour tout ça, Sabino, ma musique. Tout ça, nos actualité. Donc voilà. Mais tout qui peut, nous recommande t'appelle Libaku. C'est vrai que tu as le bel appel parce que tu étais à Kinshasa. Félicitations déjà dans mon salon, ma casse au salaire à Kinshasa. Merci beaucoup. La génération ils allaient rare, faut surtout le bas parce que tout l'anda bino. Tout à fait. Tout le monde a bino. Merci. Le bien monter votre mabaye des athées la génération ils allaient rare que embelé ba décider ya ko léguer. To ya ko pesa o on ba yebi na baleki mususu. Na sima mais qu'est-ce que nous ils en bateau bon ba âge moko, on peut ba micro, on peut ba leki. Tout à fait. Mais au sepeli o pesa bango maye les cas ndé mon ningo zoka makaba pe oye na ye. Mais là au début je parlais des ça on va revenir sur ça après. Mais au bandi ma belle. Au début je parlais de Franco Luambo Makedi qui représente Lelo Luambo na carrière nao. Moi bien avec Luambo de papa, père spirituel. D'accord. Donc voilà. Donc hier à le rôle là. Donc à Jésus te mazan Nzambe ya bagi Nzambe. Donc papa wana a ça les belé en fait. OK. Tara bimisi bana ebele et lelo oyo. Bana na ba. Peut-être tant ando beta biso les bana mike. Tant to koli to mona makamba tika na lelo oyo ti lelo. Tozo landa ye kaka. Donc vraiment na ebiti. Mais nga vraiment elo na oloba pona Franco Luambo aza monument ya mboka. Aza monument vraiment ba moment oyo akufa vraiment ba musicien tout. Tout sanganaka. Surtout biso ba guitariste. Et na parole no wana olobi c'est même la chose qui m'a vraiment étonné, c'est-à-dire que 32 ans à Luambo Makedi et l'équipe nango lisusu pe kaka boy. Imagine toi. Et l'équipe pe kaka et l'équipe nango kaka boy. Tu vois? Mais pourtant que aza moto asali nzela muta fongoli nzela. Donc toko ko bungisa image na ité. Tout à fait. Toko ko jamais ko bungisa image na ité. Donc aza moto moko photo biso nyonso ba guitariste. Oza na poto, oza na Kinshasa, oza la partout boza photo sala moi quelque chose. Mais lo moi sala marate. Nga bana bana kota milliard musique oyo. Na on a kenda na ngate organisation mo boito bat ba ya moto ça date de longtemps. Tu vois? Et sala marate. Et pourtant tout le monde on a bande qu'on a biso ba ivoirien. T'as déjà Rafat. 2 ans, déjà Rafat. Tu vois? Mais c'était bien. C'était bien. À chaque jour, donc bah moment où il y a kufa, bah sanganaka, bah kutanaka, bah artiste, bah fanatique, tout le monde. Mais pas n'abisoté. Pas n'abisoté. Donc ils ont l'accès. Et le qu'on a interpellé Rabinoté. Nous doit reconnaissance c'est ça pété na moi. L'État se reconnaît et peut binoter tout le baron de moi. Tout le babongo. Tout le babongo. Parce que tout un ministre art Azali, ministère de la culture pardon Azali, tu vois. Donc ça veut dire que faut battre la paix marambo na éviter parce que tant que ministère de la culture marambo tu vois tout ça na mamé belé ça ba kufa belé ba te belé bazali ba kufa mais toye barate ne tout ça biso o lamuki o labo beti musique et style na ngozo nda kuna mais toye barate elo ba bengi organisation pour na aussi là ba wey. Voilà, c'est hommage à la Rakito, c'est vrai que les lots nako toko zapa monté ils en a venu mon bana Kinshasa ba person combo Franco Luambo. Mais toko ko c'est limité kaka na venu à Pambate toi venu mon côté. Biso zara a venu Jean Jaurès, aucun à Nantes, on a venu Jean Jaurès. Aucun à Lyon, avenue Jean Jaurès. Ezagaga. Ba avenue Molière, Ezebele, ba avenue. Aucun à Marseille, au Koutiango. Ba avenue donc c'est ça. Ba Luambo, c'est en fait na habité na Congo on dirait ils en a domaine moko oyo. Balengi la kana ba domaine mususu batala ngo ka ndingwana. Or non, c'est pas ça en fait. Na France awa ba Johnny Hallyday, baza bato ba tiki ba empreinte. Voilà. L'autre là qui vient de mourir, oh Otokufa Kalamingi était awa ciné. C'est comédien là bango cinéaste rana Otokufa awa. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo ba leli place ba lelaka. Bato a mi nene na invalide. Place ba lelaka bato a mi nene oh ba lela Johnny té. Imagine toi. Mais Azali acteur. Balélie est invalide. Invalide, bah, côté à monter en tout. Pas contre n'importe qui, hein? Donc, dans ce sens où on a Togo, c'est un continent biso, tout organisera biloko pour. Voilà. Les lois qui m'ont basali, basana no kolo à Luambo, c'est un guitariste qui chante aussi et qui chante bien. Voilà. Na Brazzaville, so tuni ba roga roga le bano, même chose. Que nga personne na romana yemba dona beta keza, ba vie on a. Et tout ça, on peut pas effacer ça d'un coup.
Non. C'est pas bien. Aujourd'hui, Luambo, 32 ans. Bana Baza, Bana Bazali. Mais il a laissé quelque chose de lourd dans la musique. Oh, il y a façon non, il y a quand même la musabiso sur il y a il y a grand maître. Ah, il y a grand maître. Et ça la biso grand plaisir, je salue comme ça Massa Nangai, la fille de l'artiste Chuchu Luambo na pesio Luambo. On a ça part Nangai. Yo ça la part. On a célébré par Nangai. Donc voilà, c'est ça. La façon Nangai la papa Luambo Makiadi. Voilà, c'est ça. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Merci beaucoup Kimbangu Solo Salinga, un grand plaisir. Waneza watu bingango hymne national et l'ongora jamais. OK. Oso betango porte même ndele ba biango. Donc mutabongo ko photo PC Valère. Si. Voilà. Photo PC vraiment Valère. Alors tout le bela yosiko. Tout le bela carrière oyo et salami Mbangu. On sali carrière moko Mbangu. On sali 4 ans. Na carrière na yo. Ils ont pesé le rôle là. Ils ont pesé le rôle là. Ils ont pesé plus que 4 ans. Au sali makamoko vite fait, bien fait et puis poussé. Et pas Bill Clinton, tu n'as pas fait 2 ans. Je pense pas. De 2006 à 2008. 2006-2008, ouais, 2 ans. 2 ans. La maison mère au sali 2 ans. Ouais. On continue à 2009, au long à 2011. Fin 2008, je crois. Ouais, voilà, tout à fait. Au long à 2011, ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tant que tu as Oyaki. Nga vraiment, yango eza kolinga musala. To na kotaki na nga na beti to na l'église. Na bandaki déjà guitare. Ngai mutabeti nga solo. Na ndo beta solo mais na confiance na ngati. Bazaki normalement accompagnateur. D'accord. Parce que ba bisa nga mutaoki sanga guitare, na bisa ka belève nga na formaka. Soko ozo ko apprendre guitare pa na ngai ezate ke obitaka solo, accompagnement de base. Ouais, accompagnement est la base. Tu vois? Donc nazaki trop na accompagnement, na biti trop na l'église, na biti na ba quartier, na biti na jugement des jeunes dans zone, ya Charlie Amatia. Na pesi mbote kotazali, na biti na église ACCV na Delvaux. Tu vois? Donc na yebaki ba nzembo to adoration na yebiango. D'accord. Ozo comprendre. Après on a bandi solo, on a continué par Bill Clinton. Bill n'aime pas comme si vraiment soliste. Faut na confirmer qu'il y a comme vraiment soliste, Isabelle. À côté esprit. Voilà, esprit côté. Il y a été 12 mais peut-être 14, na évité 14 pe côté. Malamoko na bandi ma solo, mais na ça qui vraiment court accéléré.
Ok, ouais. Les équipes na cours accéléré. Voilà. Comme on a la réalisation sociale et pas bien, Voilà. c'était pas facile. Voilà, na salle cours accéléré. Déjà, au titre d'un autre moment. Tout à fait. On a compétition pour des athées. Exact. Qu'on a payé Batamase qui va. Bazaté. Voilà. Vous voyez pas Bill Clinton. Bill avait encore. Bill, il fallait approuver. Bill, il fallait affirmer. Voilà. À me vendre ça. Tout à fait. Tout à fait. Pour ando luka image wana pour image wana zaki na ngote. Pour ya zaki na esprit ya wenge. OK. Donc esenga ke ninga beta batindika lokito ba nini esenga face à pesi soliste mo boyo wana ba vitesse wana. Il faut mutu mwala msabi. Il faut mutu mwala msabi loko wana. So tonga na yaki akotinga siko esprit wana na koti siko ba quartier. Na ba tutu. D'accord. Na travail na ma guitariste tout na qui travaille na. Na yepe na papa position ndenge nini. Parce que musique mutu yebi azate. Tu apprendre na vie mutu akoka zate. D'accord. Koluka batu na luka ba mettre casse ba kasola na luka ba tebele na kotanga kombo na travailler vraiment on a toujours na linda ndango. Alors, on est pas Bill Clinton. Et pas Bill Clinton de Tobango challenge les alaïs. Tout à fait. On est à l'époque où on avait un étiquet. Le quoi on est époque à Mbappé en fait. C'est-à-dire que Coupe du Monde, il faut tous voir pour biso toi équipe à danger. Il faut tous voir. Au côté on a siko bon. Bill a outil kulungwa. Bill déjà ma cambre salade. Je n'aimais ça. Ouais. Yoye a pêché une guitare. Aujourd'hui libre. Parce que n'engé biso de la musique na biso rumba solo mutakenda ça. Guitariste mususu na kuté pe koko ngemba. OK. Azaki wani mtazaki soliste de base, azaki titulaire. Yo outi ba église, outi na komba Dieu merci. Oye pour na nibila pesa Luxembourg. Olati komba Luxembourg, olati ka. Voilà na lati komba Luxembourg. Ba lukilanga ba kombo ya mama. Wa ton a bêtis solo ba tata yo komba Luxembourg. Maman to lati na lati ngo pe. Yemo ko bilo tikala otuna ete ke point na pesa ko komba Luxembourg. Luxembourg. Na tuna epete, ti lebe na tuna ete. Bill Ginto mo seigneur dango épiner en train. Comment on pesa nga pourquoi? Donc na ebibete. OK. Donc voilà. Alors, soko yena ndako mo boy nengo tolo ba batu bazala kaka. Lokuti batu mais yo pe faut affirmer. Yo ye tourne out pe. Faut yo polo bagé bon. Awa ngapi na ndeto nde batu bazala ngapi fona luka. Place na ngapi na vana na ko na kiti na ngai. Qu'est-ce que tu as fait? Ils a travail. Toi na kuti bango. Non, ils a qui cité. En fait ko ngemba ngana zo e poste na Delvaux. To beta conseil na Mbinza na terrain Delvaux. OK. Yem tazaki titulaire. D'accord. Kongemba à côté la pébi l'esprit abina concert le ngano ya nga aloba ko ya ba yeso pour biso to sero na squad na otinda bis mobimba. D'accord. Et on va musicien. Combien ba bien ngoni ba kombi ko na kindo na benga kombi yo ngo changer on est na kindo na benga kombi et zibiso mais soliste titulaire azate bin na tuni mwana na mukie wana eskaza azana bino babi azana biso botika ko ngema bo matana ye mwana yo mwana na ngai zibo. OK. Parce que c'est un concert tout en dobeta no le ka direct. Oui, ya baba concert à Bra Congo. Concert à Bra Congo. Na Delvaux na Mbinza. Krisa Kinza ka companateur abima bitenga mo babe nga Brisley nga mo na panza makamu. Abisinga yo za companateur tika na beta solo tenga mo na Simba solo yo kotika mikolo donc nga mo fona Simba solo ami pesi komo na kata bis Brisley. D'accord. Wana bo mona ina bilte. Ya bo discuter na kata bis. Na kata bis. D'accord. To komi siko na ndule nga beta na panza sango na quartier na beta pa Bill Clinton na quartier ba quartier na bata tembe yo beta kuna terre mo kosa biso donc jour wana za kiki c'est na beta quitté na concert donc na quartier ko bandi manga soute na beta on changer quartier donc ngana kima ngana katanga ba ponga na mona Mbinza. D'accord. Sanga mamba ipen Delvaux tout la ba trois secteurs wana na fréquentant. D'accord, OK. Tant toye Bruce Lee Hamatit na podium bandi obeta tata ko bila senti ka ki soliste au komate bila ina sima mwana na muki wana zawana parce prise za to ba benga nga sko na sima na mata to na mata sko public tenga na yebani to na Delvaux public sko egangi na beta elo mona beta ka wana photo lo ba beto beta na obloba na obeta na expliquer ba non beta lo gwana nazwa na beta lo gwana isala beta lo gwana isala mo connaître ce que dit Yama Denise Betou. Et ça a plaisir. Beta.
concert na contexte ni na betisio eloka flamme parce que amona ngai siko ponga na yaki na ba système ba suka ko kanga ba nini a sentir abi faut ya lingi abi a de levo ba conformer ba tu faut là que ça vraiment que yoko simba parce que eza wenge malgré ça wenge les marquis des samouraïs mais eza wenge pour la mona wenge biso ba wenge soliste faut dans vitesse ba vibration est-ce que ko eloka flamme ka pa ya de na beta eloko oyo lui c'est sengi so wana alo bango na micro d'accord OK quand ndenga la samba est-ce que okoka ngabi na okoka abi bongo la siko mai vin na yesi go na boro côté mouvement wana na boté pe poste na comme petit titulaire ka les mêmes jours wana bon na tongo nango agese langa passeport bon oye au côté mouvement wana na rap wana concert na liboso ya Delvo beti yango tout à fait et tomboli ope na quartier mbala moko ba mimanga na mukongo jour wana concert pe katana na sebe na concert katani obeti concert mobimba Kinzaki azongi na accompagnement. D'accord, il y a Bruce Lee azongi sima. Wana yeziko. Toka concert sili na tambula makolo na itiso yebi Delvo lalu mobimba. Bana lalu na pesi binombote. Au beta onyoso. Batumbula na lalu donc Prince Kangama. Maman na tonga nango bila benganga. Na ina pale na komi ba 9h. Ya sakiti andera za ya olala. Na beta raki na mozo kiti Petro za danser mwana tozu mwana côté mouvement et na kita ba grimace kita na grimace ngako na banga na be e ojo to kita ba simba na ntoto beni au kita tozu yo côté mbala maman comment on à partir lelo comme les comme Luxembourg tondo bengo Luxembourg auta dangwe auta na kumbango wapi tondo bengo Luxembourg auta abidie solo zo gende ma be église avec ça ndé ba église pour Luxembourg. Alors yo oye na monde de musique ou en fait on a monde de musique déjà mais oye na musique on va bien profane tout à fait on va le baguer kuna qui c'est ça ou yo pour comment confirmer que qui c'est ça là na musique wana au beti concert à liboso ozala ko banga a diversité te o ezala ki à l'époque parce que né au comité titulaire wana il faut bateau bana maison mais ba yo kapé yo bateau bana BCBG ba yoko bateau bana quartier latin faut ba yoko pe qu'est-ce que tu te disais maintenant parce que jusqu'aux charges on attend na so yango mbala moko te ngamo be na ndo ndima te déjà bantima maison mais na yebaki te bantima bill na yebaki te donc na moni ka c'est lo mo boye concert eleki nango après na obenda na ngai OK après na moni ki baselinga passeport na ngi bimi na moni magamo ko mi serete pour sirona oyebi donc 5e génération la Bill Clinton oui to beta ba conseil faire na ba wazio ka bomona mambe salama na Kinshasa on comprendre maman ton na la esprit na bibon viango mambe bandi maman na 4 pe chic na kimpe classe maman na kimpe classe maman parce que bon après on les allait soumuter c'est normal on les allait soumuter talent est ko dominer sur un sentiment mais na poto awa na tangiawa to beta li solo poto tango ya ki poto to beta li solo nango mais ngana bi tango ozu kilo on obisinga kilo on ba pesa ki on ba monter et c'est que le suni ba pesa nga mbala moko te et c'est nga ki na sala 1 mois pour na zo kilo wana 1 mois mbala mo mbanzangungu tanto zongi mangbe yinde on OK mbanzangungu yo monto OK na orchestre te na ki mona basali na nzambe na mbanzangungu on sambela na Delvo tango ndo beta na église na Delvo ouais tango ko mpa Bill Clinton basala nzambe ba ko mbanzangungu ba déménager ki te wana sikoza ki basala nzamba likolo ba hotel ko ba kitina Delvo te ba hotel likolo te ngomba voilà tu comprends na comprendre que ngomba bazana na ngomba oui basala bata neo ya ponga za mutaneo apostolique bon ngalo wika bongo ngalo wika oyo lobi wana ngalo pona bandelia kombo neo tikalo lobango ati na kanizi masaranga neo tamtam voyage la pesi mbote meilleur convoitureur neo tamtam voyage la pesi mbote koti pa Bill Clinton OK kimba OK mboko kenai wana badangu ngopoke sa makambo na sa kuna ozongi et maintenant il faut travailler l'album. Voilà. Qu'est-ce que tu as travaillé d'abord album tu travailles qui est album ou single? Te liboso ezalaki single. D'accord. Au travailler single. Single ezalaki si je me trompe pas ezalaki Matisse à pression. C'est quoi yo?
pour wana place wana la place Bill qui ton ali en bon ouais voilà so c'est les musala na robenga non Bill ezaki moni Bill ya ndota la maison mère c'est maison mère ba bimisi ye ka batu musu tando ka flamme c'est la zone ya côté na kata voiture yo kana beti yo ko fo beta ba likolo na ye ya ndo linga ngato bundaka na flamme donc ye souci ne zaika ya ngwana donc c'est flamme beti likolo ngana be fona beta double yango ita na beta ba double ya ndo ba crochet et ça ndeti et bala na flamme kapaya OK yango monita ngusiko na beta ki ba double ya ndo ningisa ya kota ba voisin toki na single wana beta yo zalaki palpitation totale. Merci à toi. Siko na mati deuxième na comme siko na zaki na première na mati siko na deuxième. OK. Na moni siko ba prêtre mususu ba sali na nzambe mususu. Ozonka kuna. Te wasiko na ke côté ya o changer côté. OK côté ni. Ebi olingi nzambe te to sauter page. Moi siko yo mongo yo siko ti yo mongo na bimi na nzungu. Na bimi na nzungu wala. Et alikuwa na botami sikoyo. OK. Tango mina nzungu ali okomo luko tambola oluka place no kevanda. Non. So za abwaki maki. Abwaki maki ko ina se. Ouais. C'est maki panzani bana baseni. Da bimi, mwana bimi. Mwana bimi ti. Donc ça veut dire que longoli poso za ina nzoto. Donc na bimi na nzungu. Oko isi poso ya. Poso wana. Ya bataba Congo. Te na ko isi poso na bakande olobaki. Poso ya Dieu merci ekoi. Te ali merci c'est quoi qui pour kinede ya kasangulu. Te wana za l'église, te wana to prier bato prier. Faut sambelaka. On est makambo faut sambelaka. Église ondo betane zaki ezako ondo sambela déjà kunati. Tango kompa bilo changer église, OK église mona kasangulu. Na bimi na nzungu. Ozoro ba makambo to kanga. Na bimi na nzungu, na ko isi poso, na komi siko na poso mususu. Là siko na kombo chasko bato mal à l'aise. Wa o wansko OK uluka côté mususu. Ba mo maison mère ba bi ke ba moi na moi bimi kuna za danser. Donc c'est pas beta disque que flamme kapa beta makasi. Yo za tellement facile que ndé bazwa yo donc tout ko. Tena za facilité. Nga za facilité. To beta li solo wana. Tozonga na pas bil. Pas bil qui te baza facilité. Obeti publicité ya Masanga. Voilà. Après vous préparer l'album. Après tu préparer l'album. Palpitation totale. Palpitation totale. Voilà. Siko obeti mukile yo kine yo ke ba mission na nzungu. Et comme il charge. On a ce que comme bangela alinga soko tingana tambola nga moti. OK. Akamo kanga ngai partout qui ne font nga na zawana. Comment va na pana? Na mo vana mo chez. D'accord. Na mo vana chez. Donc wa kuna alingi kuto akoto zana guerre c'est dans la guerre biso na waze quoi. Ah ouais, je vois. Ofiolomide. Guerre ezaki. Pour ebike pour ba panza ezelenga. Pour nga seka na longue mouvement panzani. Alors tant makambo wana ekomi ndenge wana. Koko comme ne sone. Koko nani okuta wana. Koko ngemba. Koko ngemba. Sort na ekomeni. Ya kima mbala moko akendaki mbala moko. Akimaki asaki ba 3 mois ya kalsote. Toki sango akeseki ake Benin. Obika. Après azongaki. Azongi son orchestre. Azongi son orchestre. Parce que tanga ye
ya kina makambo mususu ma écoute ce qu'on a na ko essayer pousse na commis ko déjà Luxembourg Bon. akomi Oui, il y a un bloc à Bénin. akomi te nga okutana Ok. kuta vraiment na Saint-Esprit Tika Saint-Esprit vanda ko pardon. Saint-Esprit ozo ba oya Chico to Saint-Esprit wa Saint-Esprit ou ta. Tanga ye. Aye esengi ko to kabola na palpita na par l'album palpitation totale Total, ouais. esengi to kabola mais akoka esute pa kimi akokati nini eza kita Atake yo beta Tanzanie. ya obeta yo kuta ya beta kango wana ye pa yebi ke yo beta ka mais eza entraînement omoni na musique nde toya boye soki osala entraînement nga aloba yango soki osala entraînement te eza lokola joueur nde tobeta guitare boye toya bajoueur donc joueur sa ozobeta te ju bokoti na terrain akoka te alors donc ye ntango akendaki yande obeta lisusu te l'ambiance au sein de l'orchestre de Bill Clinton parce que c'était ezaki orchestre franchement ambiance non ezaki orchestre mo boye oyo bato bando obanga je te dis la vérité biso bamisa fere baya na bavisa na biso baya basera na baolongola banini babenga ngoni balongola bafoto baotombola foto biso tozalaki na bavoyage batourne ya poto ezalaki mais Bill Clinton afongole biso motema ti yando obanga pele eza meme biso tosali tokima ok bamisa fere baosani na makambo non parce que tozalaki na mama mo boye mama ni azalaki productrice azalaki producteur d'accord non mais c'est je sais pas na bosser comment ya mission je sais pas ayaki pa produire biso biso na poto bino ya poto biso to ya poto walo kuta ouais biso to ya poto après que tema ngam na ndo kamba groupe ibuka si bila yeba ite te yoka te siko sera biso to yebika to yebi na biso o lelo to fonga mite lelo to komba mikolo to komba parents liboso daki ba ko sa biso ba yebiki to ke poto na 2 semaines bokina même pas ambassade bokina nulle part mais biso on voyager dans 2 semaines ok ngabe na benga ba mission tout na ese ba mission ngabe to voyager dans 2 semaines to kota makina na ezaki wa pas Christa Kinzaki na ngaba bila benga ngabi ndenge bozana bo travail to tike na 1 semaine poto mata to mata mikil to 1 semaine ambassade au monate na monate ba mission ba na passeport ka ngam na zena passeport on peut zoler la pana on besoin de bagoke et là avait pas na ngate zaki pa na ba la sa relaxa d'accord ok au mona pas photo na mona photo ouais ok n'a pas faire étranger ou ça passeport tena kendate ngam passer na bi affaire étranger na bi c'est laxini na ba gita ok mais aux alara na passeport na zalaka na passeport ok bila to tike na 1 semaine ngabi na sangisi bana mai tout to koti makina ngaba to répéter to tike na 3 jours je me rappelle na ba jour na bien na zonga na palais na kela ka ba merke na 3 jours na ok mikil aéroport Angilo monitor liebo masa na pesa dromer liebo boni liebo aza bien masa na PC mo liebo akaba ba plan tout ambassade a monate makabi ba plan to voyager dans 3 jours liebo na biso ton na biso liebo akabi ba plan tout bana mai ba kaba bilamba na biso batika na ba pantalon mo to tika so na 2e journée ok ngaba ba bien Alexandre bo voyager ngabi to voyager lobi fier na butu na ngoto émission na ba Lizarazo biso tout pas Yves Abdallah to bi nenta yo ba samouraï il faut biso pe verta tika biso ka to ke pe émission to bi lobby bo mo na biso souté mo ni lobby to kende obino uzwaki na 60 ba samouraï ba ate na lege samouraï na teti ba samouraï to kanga ba suki banini to bi lobby to kende uzwaki na 64 papa na butu nga na bongisa na valise na bi ke lobby na photo kuta na pa mo sene wa sera vana na Nguma. Voilà. Faut tout pas Bill Clinton tout na 8h ya 7h ebeta raté ya tongo ebeti. Ba mission na ligue pour ngam na zaki mo ndeti responsable moi chef d'orchestre ko. Okay. Ba tout ba bien pour ngam na vana na Bill. Ba bi ki ngam na yo mtu position. Na position. Ba ya tout bazo benga na 7h. Position na ngi ngada na sac les arazo nga sac déjà na ebi les arazo masa ngalo ka ba suki ba no bina we. Abi nga déjà na kangi ba sac donc là na zo victoire na komara déjà. Papa na benga monseigneur be téléphone point soit de moi ça na loba na kara na téléphone eza ya kokanga na bitoza la 8h peut-être na 8h téléphone releka 8h téléphone eza kokanga akanga téléphone pendant 1 mois nga kima parler baya to kima parler moi soza na ngaba comme na lemba ozana lemba comme na masina ovana na masina comme na kisensu quartier vika to ke na photo Sengu kudi bende. Il est au Sahara. Piné à train. On a côté, il y a esprit, on a côté, ça va idéologie, esprit au centre. On est esprit. On est le mususu. On est esprit à rendre voilà té. Un mois qu'on on esprit mabé.
nga pe esprit to vendre 2 semaines 3 semaines benga bana mai to revendre boy te faut to répéter car to benga mana bana mai na kuzu to batama na kuzu wa to répéter na matosa nani na pas nani kaka nga na guitare sèche ba isa na guitare sèche donc to répéter sèche comme ça micro te OK to ke batama ko ba J d'hiver daki chanter a yemba lwa J d'été bozo ba yolo to comme si on a yolo to batama to répéter un mois quand moi c'est na fonga je mon numéro téléphone est sonné allô Luxembourg mais président bois bien prise position tout ça tout coup dans rap j'ai dit vous comprenez tellement tu es fidèle tu linga mouvement tu linga qui est mingi franchement ça y a biso bien siko kota ko kabape monseigneur ando libéré na makambo kabanga nga bato ba le bonté na makambo musala parce que musala les profession ko kabana mona te na mona place ni ko kabana musala kanga mate bon boye rap j'ai dit tu es rap j'ai dit alobi na noni abe lo te histoire ngabe bonga nango nana otuna ye botuni payé te tuna pété a epsi no pe place a wutite rien du tout si le lopo yeba te so azaka na yeba pété na moi to beta solo nde bo préparer album bo bando préparer album wasko to bandi sikoyo album Chikimbo non palpitation totale par palpitation Chikimbo yaki après Chikimbo yaki après palpitation totale yo bonne histoire oui ouais to bandi siko palpitation totale to sala ngona ndiayi to sala ngona na studio Meko eloko e bloqué ngati eloko ni bloqué donc akangi téléphone un mois aye amonani rap jeudi mbamo alobité rap jeudi mutu pas tuni epété rap jeudi mbamo donc bozalo wa nde bozana boalo wa un mois moko na vie ya Bill Clinton boyebité soka salani biso ba samouraï to comment déjà pour ton esprit to koma ki déjà mais ma colo libanda va penser kota ki de la France. Alors comment préparer préparer l'album. Alors faut partager album yona na Koko Ngemba. Faut partager bien l'album pour partager naie. Combien de titres ça qui na to beta comment ba 8 titres 8 titres na de générique bon am so ba 9. Bon olobi simba gité ya koka gité parce qu'il y a outi benin aye akuti yo pe na makambo vraiment. Alors les albums il faut kimbango a s'imposer ngakutu te to tikaka ye ponga ngala respect autant aye bazong so sima te ngala zongi ngadi na pesi d'accord pona ebi ke nga ye akoka na ete za bilora mike ngadi na pesi yende abimisa oza kata vana oza kata libomo na ye d'accord ozonga wana ya komeka auto ya respect pesi siko guitare ezaki ya komeka to ya respect te ya respect quand on a pesi siko guitare créativité ezate d'accord créativité ezate on a so fini on a ce qu'on a essayé guitare na bitete nga pesa guitare ainsi liebo vanda na yoka intro o na jusque boro tiana sima kitino on a 7 hands go. Mais au Katibiso ko ngema bina ke suba ko kinde nyosa kende yango wana au Katibiso parti wana nakati yango au kati yango
Pour vos entreprises de fret, votre partenaire de confiance Visiomax vous apporte VM Transitoire. VM Transitoire. VM Transitoire arrive dans vos entreprises. Votre partenaire de confiance. VM Transitoire vous permet d'optimiser le traitement de vos envois et retraits de colis de façon moderne grâce à l'étiquetage de vos colis à chaque mouvement. Départ, arrivée, réception et traitement. Instaurez une relation de confiance avec les clients grâce aux notifications par SMS et mail. Maîtrisez le bilan de la trésorerie avec le reporting journalier. VM Transitoire vous offre une étiqueteuse gratuite à l'achat de notre logiciel. Visiomax, votre partenaire de référence. Voilà. Azolia bien. Mbongo. Congo. Tu veux donner le solo ya pas colami. À part au Kabando et Bandoka. Est-ce que ce penandou les VDP ça va? Nga vraiment na ndozwa. Wana bomba te, nga na ndozwa. Comme il y a solo boy, comme il y a ngai nga. Te nga na ndozwa parce que omoni po ngai ta na obeta yazo tonga ti. Nga na obeta yazo tonga. Il faut pas kolanga pe ata ya mingi te mais bon na ebité juste que amukie pour nga pe na se retrouver. OK. Vous comprendre? Pour yazo lani ya mingi. Est-ce que baninga mususu bandalo banoni? Bon, moi jalousie à la qui hein et ma musique ndeza moi jalousie à la qui ba moi ra bila dara l'exambo mon orchestre manga maye banaki. Vous comprendre? Kwa chaki obina liboso. Achenga liboso pe na manga ba PV na ngape dans na liebo. Na biscotte na liebo. Voilà. Na moi ça nga nzinga nkuvu le roi nzinga nkuvu. Azana Bruxelles na PC mbote mon ami. Tu vois? Bila place au liboso. A place nga liboso mais nga na liboso. Et salaire à la guité. Ah d'accord. Et les gars antikele. Mais à chaque jour, si peut-être nous en avons besoin, oui, na sengi à opesa. D'accord. Voilà. OK. Mais na koyo ko koloba, j'ai vraiment l'impression que il est arrivé à un moment que peut-être koyo kayo. Pourquoi tu ne parlais pas na place tamsu ya ba master musus? Qu'il fallait payer mon continent bino à l'époque à pesa pe ba un peu moins. Yo posana ba besoin. Moi mangwana olobana. La musique congolaise à la raté. Tout le monde a été un leader, le président, il faut foutre la musique. Ça, il a bon long way. Il faut banga. Habite au 12. Il faut époque no banga kolongwa. Mais faut na banga parce que les orchestres sont dans zobet. Tout ça m'a bébé là au loba mais sur sa place on au lobaté parce que y a une entreprise moi ça au critiquer entreprise beaucoup ben beaucoup cho libanda. Faut na banga parce que ça colorchestre, ils a bornaé, ils a copnaé. À quoi ils un peu quoi répéter. C'est comme ça. Alors, beaucoup mieux que préparer deuxième album, place au Longwaki, place au Kimi, au Ranson, pas Bill Clinton, au Longwaki Bill Clinton, au Tiki Bill Clinton na Chikimbo, je pense, au Fukushima. Na Tiki na Fukushima. Fukushima, beaucoup de studios. Mukusa Mukongo. Ouais, beaucoup de studios pour préparer yango. To côté studio pour te préparer yango. Bon, c'est vrai na moi galère kota kia. Voilà le bango na bomba te galère kota kia. Moi OK, c'est côté moi pente. Moi vous me comme tengami moi muké. D'accord. OK. Parce que omoni lelo oyo. Mutu msa ko za succès ça la succès. Azana loupé mba danger. Après na moment où tant a se retrouver à mon ka se retrouver te. Succès c'est là et comment mingaye, ozana succès mo comme na mingaye. Pour mais tout ça comprendre. Succès ça peut mwanga. Ya on lelo bana mai lelo ba comprendre que ça peut tant ça la peut succès koto peut faut ça ni o bombaka. Faut ça peut le moment o lelo ko yindi la yo et sauver. Tout à fait. Neti yo Thierry Santé a sauvé vina yo. Na koloba ko sauver te. Mais aidanga quand même. Ko yiba pété. Pour dire vous avez une pente. Si ko tango ya a pesi au cop. A sauver. Non, Thierry Santé tanga memelio. Memelio sango. Thierry Santé melenga sango. Thierry Santé azali na biso. OK. Tanga longo ko pa bila zonge pa wera. Nde
kuna tango baluka ngai chéri sente tema to solo la bien akomi ko benganga poso andene baba nanga déjà kala tinenga balu abo ko bazwa Christian Solo OK. ngana maison me fallait ngana yande. D'accord. Bill ando kanga ngai nazaki po Bill na zana ebi kalanda liebo ebi liebo kota pa fali bon to tchonga mo vite fait liebo kota pa fali abanda pena répétition Bill na tomboka a démarrer voiture ya tinanda ka fali a toka drumé na bimana kenda na Nenga ngala ndo pena la samba. kasi ngasi ko wera protéger ngai nga ba protéger nga tinena na RTNC ko zonga guitare na RTGA ko zonga guitare na ba mbila ba pisanga vraiment jeep ba mbila do na ya donc parce que bila no luka nga donc ça monenga ka kanginga tchenga na voiture zonga na ngai en tout cas ça mais bon kidnapper mutu boy ka ba kenae 2011 Luxembourg au Kimi Baby Clinton parce que au Kimaki parce que faut normalement il fallait aucun des studios aucun studio T ouais au devio non zela mambo devio banzela ba mise toando kende zaki studio fallait to kena ndiai to ke beta mukusa mukonga na bima nanga pe parler na zo pe guitare nanga eloko yo préparer mo kena obeta bila bengai nena la boye yaka na ya to kutana na Kitambo magasin ngape na koma na Victoire wana pa ba bureau des arabes kangel ngai bo mo wana na koti porter taxi bon ya ba terrain wala ya kine kangela ba taxi voilà ba kangela taxi chauffeur abi bon to ke chauffeur a tuninga to kinde ba ngabi to ke Kitambo magasin tonka chauffeur tonka na silisi ko so na chauffeur na pa kota maison mère bengo ne to beto na la zamba to na posa na yo wana bengo chéri sente d'accord tant chéri akati Bill pa bengai ngas ko na boule peut-être Bill na chéri sente ba sala nga ba ji ah bato ba nga ba esprit na nga obeneni na mo pe chéri benga so nga ba yaka sikoyo na chéri o yeba luka yeba esprit no ndi déjà hauteur de ko longa de maison mère hauteur longa de na bino à côté de la maison mère parce qu'à l'époque il y avait une grande guerre une forte guerre entre maison mère na mona yango pesa comment c'est possible ba benga en même temps OK vous comprendre à côté moi doute na kiti vraiment na petit chauffeur na zela na mo kena réfléchir et ba bureau ma vie et kuna wenge poto ba bureau OK le chauffeur changer destination ba dévier yo tournaga wana yo ba dévier yo ya kisité mais yo moko mi dévier ngamo na mi dévier OK la samba tona comme ga liboso la samba bilgi tona bingzila tongo na nzelo ya la samba obanga ite kisoko koma la samba ko pembata po bayebi ki oza mutabil tena banga gite po bato ba bengo bana kati mais fanatique aza libanda kas fanatique a ozelote fanatique non bazela ngalo kwa Jésus oh papa zela ngana sisa lisolo te to tourner tona koma ka liboso la samba ndenge na ebe na la samba de tika makambo bato nso bebe la samba je te dis la vérité moni ngai ngana biso ba na mbinza ngapa na ndo fréquenter c'était na ndiko fréquenter c'est bakota ba kasavu bu banita na côté pa Bill to bo beta ba to répéter ba itaga na ba wileri le cas jamais liboso la samba le cas jamais je te dis la vérité na yeba kyangote ba memanga wana na moni ba telemi be la samba yango papa ko koma kana ko maliboso la samba Bill bengi OK pena kitara bato te yoka Bill bengi ta moni ka Bill bengi na seni pa na lie chombo tona komika ba ko lia un mois te ngale un mois te ngale ka 2 jours tona lie chombo papa to ba fa tona kitaka hein libana Luxembourg ba o benga ba sénateur ba député na biso ba manzaka et manzaka papa porte la sabe fonga marate e fongwami ko tona ko na kuté bango ba répéter ba brigade ba boaka wangonyo ba na podium et tout na côté comment force payer pour banga ko na grand libo moi ko le roi de la forêt na musika venture nango yo wana o to mona na ba télé pour ngana mona nga yete preuve na mona le roi de la forêt ya ngwana tona moni ba tout ba héritier ba Fabregas ba tout na bi o sing ma musungo na koti milimo pas esprit na ndoya parce que na zeso ngamote ozo pusana o koti na la samba koti na la samba ozo nzela wana gauche wana ozo pusana na yo mata kota toilette wana oye wana na mati siko nani azotambola na otango koti na la samba oyaka yo moka na bato zaki na bango ba député ba bango bazio bando yana na podium na bango na podium d'accord OK à côté le roi de la forêt on appelle bonjour na ma besoin guitare kuna likolo na koti Christian Solo a été Christian Solo Kim de na poto d'accord na kuta ki Bob peut-être non kuta Christian Solo quand même te na kuta Christian Solo te na kuta ita ngana Christian Solo to beta te OK moi ça nga Christian Solo frère Chris na peso mbote
nakuta Bob Solo, nakuta bate bele ba guitariste, nakuta ata ba 30 solistes, tabi 30 ba salam milongo. OK. Encore la samba recrutement elle est chaque semaine. Oui rabi, zo guitare. Oui binze monine. Ngai presse na binze, na ba tanzi moi wenget, na beka ba deux chansons. Elles sont beta elo yo yebi. Contradiction quand même parce que Bill Clinton te disait que voulait que tu fasses toujours comme non mais banzembo en fait. OK, les chansons d'accord, voilà. OK. C'est ben autre chose en fait. D'accord, c'est ben oui, mais nzembo beta nzembo bimba. Tu vois tant qu'on continue orchestre beta c'est ben té. Faut appeler nzembo ba nzembo ouais, tout à fait. Ouais ouais. Papa na zoa na beta kaka lixa fanatique beli libanda kuna lixambu solo le papa makame bandi le roi de la farabani au pesanga solo liboso beti beta na podium à la samba ya yomoko après na yesu na bord oyo abi okoti mama banda wana mais nazalaki siko na problème ya vitesse ani chez Bill Clinton biso to beta mbangu d'accord OK to na kutena sebondo wenge babetaka sakuba me ba doser siko senga na beta na kakol naza un peu rapide wira ka nganga liboko anya telanga loko na sala ta ba une semaine pona zwa rythme ya wenge d'accord formation OK accélérer une semaine pas le roi de la forêt formation siko ya vitesse pas ya kobeta pona yaki dana musala na kobeta des joueurs voilà pour ba kotona na tempo pona zwa à lire na bango OK na lata velours na bango d'accord OK on comprendre elle est bon oye wana na maison mère bango babengi mabiyomba to moni l'exemple na la zamba mabiyomba bengi Bill Clinton monseigneur l'exemple dans la zamba mabila non tozo kutane karaming ta zo na studio tozo kutane na studio ba azakuna mo guerre banda wana indi guerre banda bila banda ko recherche a démarrer voiture azo tambola partout azo lukangai le gonde ndio bisa na samba va que la samba kakamba mawe il a respecté le roi de la forêt kuna linga yate oye okoti maison mère okuti biloko bana mai batika mona mai na encore Chris solo mais japonais tika makambu flamme kapaya tika ba piège siko yo pe fo pour Christian solo pe tika pe biloko na kati wana siko yo pe siko ye tourna yo. Entre-temps, derrière toi, il y a aussi des recrues. Recrues parce que la samba, chaque semaine, recrutement en dehors salima. Et on a besoin de 32 solistes. 32. Yo yeno na PV wana nyonso na moto na toye au koti. Ngasko nim na rokim sabango. Nakuta ba Charlie Solo. Nakuta ba Zing. Azapa Ferre. Nakuta ba Rodriguez. Rodriguez kuta kokane makamna bango tu te yekuta kimaki na première tour. Yako kama mna wengete. Yane amakasi ya kokama mama wengete. Amakasi. Andoko beta déjà. Amakasi ya kokama mama wengete. Alonga makamsusu. Makamnini. Akoka mama wengete. Ça fait sur Rodriguez Mbote. Mais Abeta assuma quand même. Abeta qui assura qui pardon pas. Sozala ina ye. Mais ngasko sora pembe na foda moto ba vitesse. Sozala ba vitesse to zate. Tezeli kama vitesse. Yo ngina makamna. Te makamute vitesse d'abord. Yo makamona ba kokana bango te ba utana musique na bango atu. Ya ba jangu ba. On est dans l'église. Bango tu bazana makamna bango. Bango tu bazana makamna. Bino ba musique na bino ona ya ba. Papa ezali kama vitesse. Ya ba commission kimbango.
okoma kimbangu ndeni kimbangu mutapesa ngo za brigade amona ngani ayebi koto na ute kuna ko ntiri azalaki ta na longwe eko ngemba azalaki ta na longwe bila juste solution moko ko apesi ko ntiri d'accord après maman brigade abi ba oluka kombo apesa ngana la zamba ezalaki jour na débat mardi to pesa comme on l'exemple oui rabi l'exemple wana ate fala ta komo mususu wa ba pesa nga ba diangenda ba héritier ba fabrique ba tout on a to pesa diangenda mususu to pesa Hercule mususu to pesa Ninja. Si naïba qui combat Hercule peut période mourir ouais ça je sais mon brigade abi ko kimbangu bato yangwa ba mo elata ma pejo aussi combat kimbangu grand esprit voilà kokodinko comme konza makamu tout à fait siko faut vendre sa makamu na maison mère okoti wapi obandi wapi na maison mère to bandaki déjà na ezaki na publicité mo ya na otanga kombo vas-y c'est pas grave et là on va tester un d'abord prémisse tu betaki prémisse après prémisse dia tabawa après tu esco na Maléwa volume 2 Maléwa volume 2 obeti Maléwa mais en plus ba exercice on appelle ça na ba concert parce que ba concert on habite na bien ngo album na mona su image afiki ba concert on habite na mona ngo album parce que na travail fort na ba concert. OK mais bozalaki na comprenate je crois qu'il a tout nom déjà hors caméra awa à poto bozalaka na symbiose mora makasi yona brigadier Sarbati mais eloko wana na poto na mona ngo on dirait ezala souté parce que na ba concert rebelle en tout cas quand tu faisais tant on a ba show na yo tu étais toujours accompagné de la brigade c'est brigade qui poussait toujours mais les relations niveau na brigade lelo na mona on dirait eloko ngo ya rasouté non brigade tous arabiens to benganaka to kutanaka to zarabi okazo to kutani to soli to seki tu vois ezaki ayebi ki ngapi na zana occupation na ngai d'accord na ebi to kutana aventure na ebi so zana Paris so bengana oya yo ande ko na ngai na oya pourquoi pas to za vraiment bien na brigade mais ça ba jour wana na mona gi yo na ya musika sika ça allait bien donc so pena mukolo ba plan beta ba plan na e charba na bisi sarba na biko ki ma charge te papa t'inquiète pas ma famille yo peta so ba bika la cherté te ngana pesa bena musana nga vale nga bana senga mbongo non c'est pas vrai na senga mbongo na brigade ça benga pourquoi pas c'est na zana tana okende problème na tena problème na tena et ça la biso grand bien net que ko sangsa pena bino na okamna ke yo beti brigade beti nde bon lo sala ngo allez au côté maison mère. OK, bah voyager belé na maison mère en Afrique. Donc on a voyagé partout. Na maison on voyager en Afrique, surtout à Abidjan na Kendate. Kendate. Surtout na Congo pe voyager Burkina ba Lubumbashi. Burkina ba Kenya, ba Tanzanie, ba Zambie. Na Congo Lubumbashi, ba Kisangani, ba Pointe Noire, ba Dolezi to Kenda partout. Allez Lubumbashi ndé place que na opeso makambo. Parce que na ozo lele. Wana ndé place mambo ya kisiko. Na longoli sikoyo. Deuxième poso ba poso yo aussi là-haut te na longoli poso wa ben dernier poso place bino wana des places zo bina makamba wana pena sko eko mpena ke okomi chinois na olinga o expliquer bato ba tala biso qu'est-ce qui s'est passé à Lubumbashi parce que je me rappelle à Lubumbashi tant Boyaki héritier le sait tozala ekuna mais non yo mo expliquer bato ma les gars na Lubumbashi na comprendre te obinini ma ramener les gars na Lubumbashi pour bozwa lele tozaki pa Moïse Katumbi tozaki pa Moïse Katumbi tobetaki na tozaki na invité biso chez ezaki na été César l'occasion de quoi tozaki wana abengisa biso tokenda d'abord na nini na palais na ye OK tolia après tokenda na deuxième ndako ne wana tonga mama na villa yo venait de villa to yakana to batumba bantaba to lia vraiment bien to beta pi mandu le vite fait quoi azaki na groupe mo boy na Lubumbashi kuna babenga ba muyamba si je me trompe pas ouais le groupe d'animation il y a folk ouais voilà ba ya bando beta lele wana oui pas ngana zona côté on a téléphone na enregistrant regarde abi prise yo ke logo ke boko eza bien ba négliger a crier wana makasi
ba négligeant on a habité tété nga fona la tango vélo. OK. On se comprend. OK. Tozonga kin répétition parce que to luka sko ba plan. Bokanga. To kanga ba plan. Bokanga malewa. To ya na pesa nga na pesa brigade ma kribele ya ba mwana telema olia bombo ngai. Na pesa ba kribele na participer pe trop. Pour rappeler bango lelelelele. Na yes ko na bi tant ba betango ka bongo ezaki na valeur te. OK, vite fait. Na ye na bi non fona c'est lango sonnerie. OK. Tu na sali sonnerie. Ni kama sonnerie au peut ozongela ngo. Ouais. Kolobela ngo trop. Na sali lango sonnerie. Na la tango pe velours nango. Toyoka. Lokola TV za radio te bato bazotala. Ba yoka pe. Mbote aussi na Malik Arafat Ioli Konga na Pession Mbote Batoutou Fiston Manissa grand garçon encore et toujours j'ai pensé aussi à toi Metteran Bruce Metter na Pession Mbote ba na Londres tout na Kanisibino Patrick Ilanga na Canada Pession Mbote na Prince Tukuzu na Kanisibino tout na Kinshasa mon colonel Tshisekedi Yama Denis Betou na Simon général ami c'est toujours et encore tango fort. Na PCM Mbote ya de Malukula 640 ans donc le président mondial Joe Mudango qui casse paye pardon spécial na yo y a pas de président mondial sans la star à quartier. Na PCM Mbote président PCM Mbote na Hervé Monza garçon de l'X Bama Satou Fizé Chibasu Glody Pina donc Bama Satou Kanklo Sambila Koudou. On a compte Michel Kombe on a pesi Kanklo même Michel a bien pesa Kanklo Sambila Koudou pesi Mbote depuis Bruxelles on a Paris to vanti baya ya tout batalaka biso on oli Sakuel na kanisio masana ngai na pesi Mbote kimbango koti maison mère biloko oyo et faire traverser biloko ebele ba podium ebele tout à fait parce que ça normalité. Solo oyo nazula ngo contrat ya 30 ans. Voilà ouais. Na maison mère. Té. Nani. Donc là ce qu'on a saliga à 10 ans. Quoi place wana? Ezaka na 10. Moi solo o. Quand on a sinon côté on a 30 ans. Patiki mbo na pesi mbote. Yo mona te nga na poto lelo guitariste na so le na maison mère. Liboso za ifa beta bilora flamme kapa mais lelo comment faut beta sonnerie au faut ba confirmer na maison mère. Likamo na mena on lobango. Na yoka yo quand même on lobelo ko ngoma trop obi. Un guitariste en France, soliste a bien sera l'équipe et Sika. Il faut toujours moi. On a bien sonnerie. Sonnerie.
Celui c'est faut misala. Japonais tika sonnerie. Japonais tika. Kapa ya tika sonnerie. Et belé. Christian Solo tika sonnerie. Atika. Makaba a ça des sonnerie. Yena salité. Peut-être au sala prochainement, je crois. Sarah Solo tika sonnerie. Sarah. Bah PC vraiment tenté. Bah PC tenté. On dit que l'espace. Nani soit les gars maison mais on soit tout le cas. Michel nani soit tout na soit tika sonnerie. Mogratana. Na maison mère tika sonnerie. T. Bon, Mogratana olongoli makaba. Ah makaba tika sonnerie té. Et ça n'a pas passé. Makaba longa na makaba za na mouvement. Mais oui mais au rose pour yo poser wana mais sonnerie za qui déjà. Est-ce qu'on a encouragé frère à sonner. Parce que wenge eza lokola bilanga. Pondwe ko bota. Loye bat ba ko buka. Mosusu ko bota lisusu. Sonnerie à japonais. Donc ça veut dire que tu n'as pas ça conseil. Vas-y. Au katingai. Kende. Donc ça veut dire qu'il faut appeler ça, c'est les moments. C'est les moments yango appeler ça comme ça. Soka longwe yango to wana ko penser les. Tanga olongwa. To yebi ki atiki eloko mo boye wana. Et c'est très important. On a conseil au PC makaba. Et c'est très important. Sonnerie wana ezana angle ni nani ngana comprendre. Ezana angle ya ko convaincre to ya kocha empreinte na kati orchestre. Eza vocal ya arsi ya guitare ya mutasima, mutaliba ya loba musika sika. Eza vocal. Osali vocal, osali a cappella, na eti Robin ngoni a cappella. Arsène Moussa ya zapi. Makaba rien pena makaba. Quand on makaba boy. On dirait zana no. Pour me gratter na pour le bien et comment ça ngale timo passer. Quand on a bon gratter te dans la problème te comme ça bien boluka ba. Te otangi ka ba combat to ngamona ngamna tu yo te. Yo tuninga ba question. Otuna ile ya mo gratter le gars de ozongi siko point. Ngalo ba cacher ya wenge. Na ba cacher vraiment. Pas na te oko beta mais eloko obeti eloko meza. Eza na énorme ba cacher wenge te. Olobino bi mabete. Olobina wenge ne mo gratter na tikate. Mais na viva ça va. Ah wana vraiment. Na vive ezali. Wana vraiment na ko beta pe ko bilona. Na vive ezali. Oui, c'est compliqué. Hein? Sonnerie japonais, Eza. Au gros, n'y a pas. Sonnerie japonais. Ça raisonnez bien. Eza. Na Kimbangu. Japonais. Ah, oui, que. Et que betina moto. Et que japonais pas tika sonnerie te. Na maison mère. Atika ba solo mais sonnerie japonais dans la sonnerie te na maison mère. Le bain na bosani. Japonais beta sonnerie na les marquis. Et on dit aux en raison. Hein. Ouais. Sonnerie vraiment ya combat japonais na les marquis. Net mikolo. Mais na la team pas tiki solo, atiki solo. Na voilà beti pe kitoko. Na maison mère rien. Te atika kuna tika sonnerie te. Kuna ba boka ba dédicace beti solo ba pesi ba dédicacer. Mais sonnerie vraiment ya combo na. Boka mi boaka. Boaka mi boaka te. Ouais, flamme 40 on dirait si je me trompe. Donc surtout sali bongo ezara flamme yo na Christian Solo. Na Christian Solo. Il y a Christian Solo non pour flamme obeti moi trop. Christian Solo. Moi ça na Chris. Ah bon ya komani mudanzam. Ya komani. Alors que renouveler Solo et on est au bunga. Ah master. Oh. Bah il ba Solo dans ba contrat. Faut dans la contrat. Yo ce contrat na no beta Solo na. Ah, te beta kaka pardon. Ah. Beta pour bino Christian Solo.
merci Christian Solo. Un mot te place à Otala Bisso. Wana masanga kati. Obike. Donc sonnerie ça et logo so beti fana télé. Fana telami, batangi pe kombo na yo. OK. Ndé dinga na maison mère. Na beta sonnerie moko. Mais na ba concert na beta ta ba 4 sonneries. D'accord. On comprend tout la vérité. OK. On comprend. Lelo tonga mona za vivant boye, fona ko se défendre. D'accord. Lelo en Afrique centrale mobimba. Ba guitariste tout. Faut bete lo wa gimbangu. So continue, je te dis la vérité. Nazo ebisa yo. To oza na téléphone. Beta na YouTube kota. Beta ka kimbangu solo, mona ba guitariste ba Zambie, ba Tanzanie, ba Nigeria. Partout kimbangu. Tanzanie on pose OK. Nazo kende dans 5 jours. OK. Tu vois, c'est ça. Na ebisa yo, on a ebisa yo que za makama ko renouveler ba solo, faut ko renouveler makambo. Nga makam na ngai ti lelo ezali na YouTube soko bete kimbangu solo, o mona nga na ba Tanzanie, na Tanzanie ba kimbangu na bango, na ba Zimbabwe. Donc voilà, je te dis la vérité. À part Flamme Kapaya, naza guitariste au besoin interpréter en Afrique mobimba, surtout na génération où il est là. Passage dans la maison mère. Par rapport à passage dans la maison mère, par rapport ya musala o nga na beta. Faut to lo bango vérité. D'accord. Vous comprendre. Au moins te mutumo na ndenga mabeti, là to sola. Au moins te mutumo na Tanzanie kuna na Kenya zo interpréter na ni au japonais. Te, izara Flamme Kapaya kimbangu na lelo o na génération lelo o. Na tu na makambo su pardon. Ti wana faut respecter. Na mutumo un mon faut c'est nga be monument na Congo. Au sengi monument. Na sengi be na monument. Yo mona koteni. Nga na mona mbinza. OK. Bacha on pe na ipenyu wana. Mais na mbinza kuna ndioza na monument te ba. Bacha on pe na victoire. Ya sam baza kuna banani. Bacha Flamme na gauche, bacha nga na droite. Je te dis la vérité parce que c'est ça la biso. Kimbangu pardon. Ozo katanga ya. Linzambe te. Makambo eluka kuswani sa ondenga na. Na mono kutana Edgar Mokonzi akochewa. Na ninga batwa swana tengai. Oyo komo kendo yo. Vela nga Serge Kabanga imam na oloba. Bet opération na YouTube beta combo ya guitariste. Guitariste ni na internet besoin interpréter ma casse depuis 2010 tilelo. Oui, olobi lo moi bien. Na maison mère yo na Christian Solo na Flamme botika ba sonnerie. Mais ba musupe bana ba côté musu batika ba sonnerie. Ba sonnerie na bango peso travailler. Netwa. Ni japonais. Atika ngokuna na les marquis ezali. Mo grata na viva ezali. Autant ba comment mo grata na bia nga nazoro ba lelo. Na autant ba komba. Na pesika opération kota na YouTube. Koko rama pas zali atika pe na katia. Est-ce que so combien place nga na ali? Non, comprendre autre na YouTube. Là tu na ba Unos B. On comprend. Tu as ba gaze, tu as ba tebele ba ye alors. Ezali comme époque. Heureux anniversaire à Gizma ouais. Ezali comme époque. Et il y a un retard. Bon anniversaire à toi frère. Ezali comme époque. Le ton dimango na génération. Faut qu'on dimango na génération ba soliste o ba interpréter en Afrique mobimba. Nga nazali. C'est dans la deuxième, c'est dans la troisième. Tout betali solo il y a annulation, il y a concert, il y a wera parce que oza moko ya banana ye. Yo mon en place au Vandaki tango ou apprenez une nouvelle one ça la qui on déni. Bon, nouvelle one déjà ça fait mal. Au moins déjà ngana et ça nga déjà passe surtout na ba musicien ou ba musicien qui énergie na bango ya travail wana. OK, ba ba préparer qui. Ba ba préparer qui parce que na ibi passe ya ko préparer concert à monene. D'accord, parce qu'au Beta Zénith. Beta Zénith de Paris. Ouais. Na ibi ndenge ni to mi pesa ko fond. Au Beta double Zénith hein. T'es na Beta Zénith moko, d'accord, OK. On comprendre. Tu demande ba parler temps to banda rep 10h. Chi 20h to ara na la zamba. Au lieu no bimika bongo. OK. Parce que na otala bana mayo bazawana ba travailler qui fort, ba bimisi énergie. OK. Alors tant comme jour J concert exaté. On a vraiment ça fait mal. D'accord. Ça fait mal. Ouais. Na solana Sarah solo tous les jours to solo la ka na concert yaka e na bieza makambo yaka. Mais par rapport à l'annulation du concert, on a vraiment aussi na ba vie. Moi réalité combat peut continuer kati. Combat parce que non. On dit combat ba boya ngote. Bazo bunda lelo combattant zo bunda. Eza pona bien na biso na bana auto zo bota. Biso lelo to ba parents. OK. To kolinga te lelo bana biso auto zo bota. Bazala toujours na même souffrance au biso to zaki na ngo. Au biso to za na ngo. Na ndenga mboka. OK. Combat ba combattant bazo miner eza bien. Ngelo na osenga na ba vie na biso. Bah c'est le fait. Bah tiens assez.
basangana vieux ba musicien tout ba combattant musicien d'accord OK ba Kofi Olomide ba Weranson ba Papa Chéri Jibempiana ba Félix Wazé bango tout ba leader bazali OK bosangani botiena se boye na poto bosengi vraiment ba combattant pardon ce que ça pardon te bosangani to yemba ta nzembo mongo pour na paix pour na mboka OK ba combattant ba lokelo moso te pour lelo ose Weranson Jibempiana bango tout basangani ba yembeli mboka ba yembeli makambo ezela na ba est ba dénoncer est-ce que combattant to basengi pardon na nzembo te bako senga pardon te pardon bako senga ba combattant pardon te combattant na posa basengi pardon te combattant na posa nde balobela peuple congolais réalité ya mboka d'accord OK c'est ça parce que comme senga combattant pardon comme ne oza na problème na combattant baza na problème na combattant te combattant pas zo bunda na problème na bango te mais combattant zo bunda kana makambo etali ya mboka OK nete zo comprendre na comprendre siko eloko wana siko c'est au continent Kabwe au moins 2030 conseil pe na France et beta maté OK parce que le monde va vieux batika ba bomba moi charisme et longwa basangana OK ba yebeloni ba ko sala d'accord très important combattant zo bunda eza combat moko eza normal OK eza normal mais le problème eza kaki ba vieux ba bomba moto ba tchana se ba lobela peuple ba yembela mboka ba dénoncer makam ko dénoncer ate ko dénoncer président de la République non makam c'est ça manaba est kuna président za na ino sa ibi makam wana te yo yembeli damboka ngana yembela ngai na yembela mboka yembela ki pe fachi na yembela ki pe fachi ko yembela na nga fachi pa kumsa fachi na zo yembela fachi na zo yebise makam nini wa ko sela pona peuple OK ya te na yembi fachi oza kitoko te na zo yembela fachi na zo yembela président de la République na zo pesa ye message wana nzembo momboye excusez-moi na katayo on dit moment où yemba na sepela na trop oyemba ngo ya oyemba le roi Luambo mibali ya poto wana za na single ne bimita wana zo banzema mboko be nzembo no oyemba on a une émission mona yoka déjà wana za single zo bima mibali ya poto OK tokozo extrait nango tozana mama mboka yo momo yema single manga monga beza mama très important autour ba mama feli ya koyembela mokonza mboka na longoli yango bango bazo sepela pe na yango te mais est-ce que na expliquer comment nga na yembela mokonza mboka vas-y nga na yembela mokonza mboka te pona kumisa ba bien na ye ozo interpeller ye nazo interpeller nazo rappeler ye d'accord nzemo na yembaki monsieur le président Félix Tshisekedi ne faire pas ne couper sa bango confiance te baza ba traître bazo ko sayo bazo yiba mbongo ya Congo ton peuple souffre ton peuple pleure ton peuple vous comprenez on tue ton peuple monsieur le président on massacre ton peuple monsieur le président on kidnappe ton peuple tu vois ya nous sommes déterminés trop c'est trop à l'est du pays babomi biso mingi. OK Il porte les couteaux. Il porte la machette. C'est mon baro retrouver wapi. Et ça na YouTube. Quand on a YouTube na chaîne YouTube. Kimbangu the King wa. Kimbangu the King. Monsieur le président. Monsieur le président. Na banze mbebele. Sur la population, je m'adresse à toute l'Afrique, on fait la paix, pas des violents. Et comme on monte, moi, dans l'église à Congo, on dit, ma tête, comme on monte, chaque jour, mais c'est caca, mon boulot. Mais ma poste, elle m'a dit, comme un caca, va riche. Ma poste, pour mes poste, on va battre à Congo. Mon maman, mon tabac, on est la mise au l'école. Mon maman, mon tabac, on est la mise au hôpital. Mon commissaire d'église, c'est ma tableau. On s'entend à ma ya peuple. 18 millions de familles violées dans le Congo. Ma qui les ont sauvés tous les jours dans le Congo.
Et maman, comment la maman, comment est ah, comment la maman, comment est on fait la paix dans notre pays. Police ne tirez pas, c'est la population. Merci à toi. Au moins un message. C'est le message que tu 18 millions de femmes violées dans le Congo. Maquillées au sommet tous les jours et à Congo. Tchapé, Congo na trama. Congo est au pays. Ah, Congo na mama. Congo na ngaye. Merci. Les noms journalistes sont ceux qui vont penser à Samoy à Congo. Beaucoup de côtés comme Itakala à Internet. Ba musicien kutu kolobate. Beaucoup de koluka ya bino basi na poto. Ba comédien kutu kolobate. Beaucoup de condistre peuple na ba polémique. Bino ba journaliste sont ceux qui vont penser à Samoy à Congo. Beaucoup de côtés comme Itakala na Internet. Engaye Congo na ba. Congo est 18 millions de femmes violées dans le Congo. Maquillées au sommet tous les jours dans le Congo. Ah, Congo na mama. Congo na ngai, Nzambe na ngai. Oui, Nzambe na ngai ndenge binyongi Fabregas. Nzambe na ngai binyongi Fabregas. Heureux mariage à Eva Tumba dans Anvers. Heureux mariage à toi, frère Napesio. Beaucoup de fleurs. Donc Congo Révolution, beaucoup de fleurs. Heureux mariage na yo. Biso zutan rozala wana te mais bato bazala ki wana ba représenter p biso donc heureux mariage et félicitations à vous. Toutes mes condoléances na maman ça tout baota la biso na Angola. Toutes nos condoléances mais vraiment toutes nos condoléances parce que na Angola na minute odai ezali grand prêtre Mamadou Arisho autotika biso donc toutes nos condoléances maman ça tout bana Luanda na présenter bino ba condoléances et puis na maman ça tout communauté congolaise il y a Lyon tu vas na matanga suku na maître Mouzé à Tikaki biso donc voilà ma condoléance n'a pas on a tout présenté on a tout donc et je tiens à souligner que meilleur restaurant à Katia Lyon restaurant biso na biso et pas vient dans Sims donc so que Lyon Luka restaurant biso na biso tout na ba ebisa ko kene kote musute restaurant biso na biso bien clim tout propre ndeto lingara donc voilà merci Kimbangu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je voulais quand même de parler aussi. Il y a déplacement nayo aux Anango qui est Tanzanie. Ouais. Après Tanzanie, aux à Kinshasa. Non, après Tanzanie, aux à Paris. Aux Paris après. Paris, na sisi clip, il y a Mibali à Poto. D'accord. Pour nous un titre, on a préparé 24 000 messages à Bassi à Mabala. D'accord. Atindelinga na WhatsApp. Et où tu n'as pas beaucoup belé. Où tu n'as pas beaucoup belé Suisse, Allemagne, Bassi à Mabala, Batindelinga message. Na il y a Villeneuve Saint-Georges. Et commis. Et commis. Ok. Basa mabala vini Saint-Georges batindi message. Batindi ba message. D'accord. Mama mibali na ba sala bango. Ngasko na ya pona dénoncer yango. Ok. Donc wana toze lango kamboye. Donc wana so na witi Tanzanie on a zonga Paris, to sisi clip, so na boaki yango. Donc kala mingte ba junior ka de bazana ba travailler déjà. Kala tisi to saika clip na lançant comme ça na Kiti Kinshasa. À Kinshasa, on a un concert à Brazzaville, mais date, et puis ça, on a négocié un producteur. Et Brazzaville, tu vas aussi profiter pour tourner un clip. Voilà, on a tourné un clip, on a tourné un musicien, après on a Lubumbashi. On a fait Simbote na Brazzaville, on a fait na Bébert et tout. Bébert et tout, les managers swag. On a fait Simbote na Brazzaville. Après on a Lubumbashi, on a invité na Kamba. Nous en Kamba. Kamba vraiment. Congo central. Ouais. Donc on a OK pas Congo Kimba. Non, on a kinda kunati. Ba le lang ba luka ngana niveau ma osakanati. Donc on a ke Kamba. Nous en Kamba. Et moi, c'est aussi Braza. Big salutations à Tania Massa Subrota la personne à Lubumbashi, Trésor Mputu, Tourema Daya Gaga Pesa Mbote na Maman Statu, Cédric Amour et Mouchara, na Pesi Mbote na Patuka Bango Ezaou, Kasusula Kilicho, na Boule Peyo, na Pesi Ope Mbote, Clet Kabe ya Corino. Mbote na Kile les pétroliers. Clet Kabe ya Corino, plus important que le coltan. Viens nga dede mo passe côté ya koma Kinshasa au bois qui belé hein papa wana batu na ngai ba master wa bazalaka ndenge zala po waka ya beti bisote tala marambe komi pasula. Ouais, voilà, on est arrivé à la fin, mais namoni on a dynastie ba bengote pour kuna zo ki peto ko ki po betia
ezaka wenge pas mona wenge te eza occupé te eza mbongo yokoya wana mbongo ebima te ate kokira loyengo obeti te eza mama mbongo parce que moto ino mama mbongo te na tunika so babengi yo te nde nayoki basango yango eza mabe makasi nde babengi yo te te nayoki bafuti baguitariste ba 50 euros te makambo wana tobeta ngo te pardon message nyonso nango soki opesa na bato to balinga musique ya Kimbangu ouais bato to balinga ngai naza wana bomoni toujours nazo travailler toujours naza toujours machine eza na marche machine eza en marche nazo bosser toujours donc boze la single na bino 24 000 messages ya basi ya mabala bo sepela réponse à mibali pe ozala ok réponse à mibali batombo na bango po bakaza Kimbangu ngafinga mibali tout tété donc ba maman ba pesi nga ba message na loba Kimbangu ba papa pe ba roya ba répondre makambo ozo ba problème na ba papa na ebisi yo vérité 24 000 messages ya libanda caméra mais keba deux questions dans la bon deux questions ya liboso ya suka deux questions suka ya liboso na kotala lelo ndenge makambo ezobeta manakini soliste ni azosepelisa na Kinshasa toza na Tolbert solo azo bosser vraiment masa na nga na pesi mbote ko za Tolbert solo Sarah solo pe aza bomba pesi ka temps ba pesi tante to bandaki na yo na Luambo et c'est le cas aussi ici soko silisi ko pesa ba mbote na ba oya yo pe na ko sengolo ko mo Luambo problème bien pesa no bato balinga ko mbote déjà na pesi déjà grand caméraman wazana sima ya caméra wana Michel Kombe Aigle Royal donc il est vraiment c'est baba fouté bimi donc il y a un caméraman pas comme les autres sérieux na musala parce que modèle arrangement na kutia donc blaguité c'est Congo Révolution tout ça Congo Révolution ça c'est nous ouais ça c'est nous ouais. Merci na yo mo papa mo pasula merci mon frère et na pesi mbote na batutu balandi biso c'est to beti mabaku bolimbisa ibako ezakite tolobi outi na mitema non ba commentaire musu bat musu moto musu akozwa ngo peut-être na ninga mabe ata yezo satisfait batu nyo tout à fait donc na pesi mbote na Roland Rolls na pesi mbote na Fana Babote maman na David Jeffana Daniel grand prêtre mère na parler biso père pendant 4 heures 5 heures voilà tout à fait to pesi pe mbote Fana na pesi mbote na Grace Tela na pesi mbote na coach Ibenge Irene Kiwa qui est derrière toi na pesi mbote na Jonga Okule et partenaire Jonga na pesi mbote na Norolia Semelia alias donc to kuta le 23 le Melia alias na cabaret sauvage tozawana ngapi na ozawana wenge pusana to vanda tozawana d'accord donc na pesi mbote na batutu balinga ngai bana Kenya nazoya Tanzanie pardon nazoya na pesi mbote na bana Kinshasa bana Mbinza bana Delvo mabele na ngai sanga mamba motikile na pesi ndo bambota tro nana elo na ina singa elo nini elo ka Luambo loko to banena Luambo so ka bena Luambo na pesoka ebandeli yo mo au clôturer OK y a pas de souci mutu azobeto ekoza nani o musika sikade na pesi osu chance lo basu mutu mususu popo lipo bon eza bango eza nani oh chimanga loji Olivier Chimanga dalingi toka bwana ngo pendant que ngana on désannoncer émission mesdames messieurs c'était un grand plaisir pour nous bien sûr d'animer cette émission. Quand je dis nous, c'est-à-dire vous l'avez constaté, on a animé cette émission à 2 mois et Kimbangu solo, Dieu merci. Donc voilà, merci infiniment à Michel Kombe Aigle Royal. Terminator. Ok, merci beaucoup à Michel Kombe Aigle Royal qui a aussi toujours et encore réalisé cette émission. On va se retrouver, mesdames, messieurs, prochainement pour un nouveau numéro de Poutuléo. Mais pour l'instant, je vous laisse bercer avec le son de Franco Luambo Makiadi, mais interprété par, Dieu merci, Kimbangu, Luxembourg, Terminator. Merci, au revoir.